kate parce que na moninde na campagne ngo sukoke nzamba za bolunga makampu na mande ko finga mama so abande ko yokanga na seke akende chirurgie ba bongsa libele comment se fait que yo mwasi ndenge abotaki mwana bo libele atika mwana ka ya vane ka tout droit ba moko libele kititi be mwana mela mais soka sisa zonga benyanga pataka ko tonka bq de quoi Karine na lobby que so que batu bazangi mabeza so ko mba zonga le quoi ba afinga na TV on le regarde na télévision c'est ma TV a 5 ans pardon na TV kende kolanga mwasi limbi sanga na mutu na bungaki Karine na ko senge nene a sengaki donc Karine pas ko senge mta banda ki Karine Sarah na Karil balobana na bandenga kofinga la kote kuna niki kote kuna na mutato luka intérêt na ye lakini mtato kote la mutu na ye quoi par rapport ka internet par rapport ndenge kendaka donc loba ke guerre Sarah tola ndemonte na Yvette OK expliquez vraiment ba internet banaki ba yaki na ba limite ça dit Karine na finga papa tola te Sarah ba finga papa mokonzi te ni maman Charlotte Karine na finga Diego te Sarah ba finga éviter moi passe bazalaki la batilo na ba babinisa bango est-ce que Karine na bango bongo bana bitendi na ye so bien ba esclave na ngandele bolasi kombo na nga bobo ya koloba ba ye koloba bino moninga mwasi le kwa bino amona la période le kwa bino ala la poitrine ndimi ba le kwa bino donc a diriger bino boboya obimana Lucifer obimana mutuboye abimana nganga alongola ba combien des ennemis Karine mokonzi pe na kati hotel ba na pe ye pa boma mama na ite kasi to obi nga boma mama na to bilanga na sala ki kale mana na mbwa e da ko finga makasi Congo bona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi ko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele. Bonsoir, ça dépend Herbande Rolanga place Borozwa émission na bino listu likola listu balobi nene botai listu likola listu nde makambunde ba dossier Borozwa na listu likola listu Borozwa pe na Congo Victoria place Borozwa émission oyo parce que to saka musala ndenge zalaka na mbebino Jemima Ibele gros bébé de la presse o wapi bandeko bobenga botunenga nene mikolo to boya mbana tete par rapport to chakina no moi cal boulot siko esalami vraiment na mbebino na profiter un peu ça joyeux anniversaire à mon boss balobi JB Kumaluta balobi umela ba feta kaka nzamba lola pesa yo vimulai ozoluka pesa yo o ezangia baxela yo na pesi bambote na la famille de Nene Botai balobi la famille de Nene Botai nde makambo ba partager mission bo like bo commenter ba mi bange bakoko luende nyonso babakouk ba famille bota tout babi botalo visi babaksami kalate bomo na bango donc babi musala ndezo salama bo partager mission je maibele yo kaka ndenge zalaka je maibele bonjour. Voilà donc bonjour Nene Botai. Bonjour à tous de partout à travers votre mission. Hein. Donc na Congo Victoria, na Pessimbote na mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas. Hein. Donc bonjour Nayo de partout. Joyeux anniversaire. Na Onions tout et qui na que du bonheur pour toi, longévité, prospérité, abondance, succès. Na mam tout quoi entreprendre quoi donc. Joyeux anniversaire à mon boss, FM depuis Paris, Ado Senga, donc tous engagement, il y a gros bisous na bino voilà. Merci quand les ara Nene Botai vraiment na boka mo ba dossier tas qu'on a paiement qui pendant 4 jours. Wana nyonso kana okotaka YouTuber nazo lukaka ba dossier. Tali so ba dossier ndenge zo senga na bité so na janvier te ofona zona no Jemima Ibele po bangonde vraiment bazawana basola na Karine Mokonzi to rama monenge kendaka par rapport mso ko loba mais peut-être na musika pe basola te to sola parce que monde mese Google ne sabino monde aboma awa to lela kaka ko sekezala mukie ezaka basala kinga balobela kinga baboma kinga bakendela na boye vraiment makambo ezali Jemima Ibele kola la kolamuka na monde mese Google Tomoni Sarah tola ya tola bokila lokondo Eva Pekato
merci pour sigo lelo vraiment na bien na ba nga to simala mon nere mo pe na bosana ki vraiment ka non profiter sous na pesa mbote na de Panama na bi ke batu bako kamwa Nene Botayi pesi de Panama mbote mais comment magasa ke mission a sekingai a lobby oui azana ba raison oya sekaki de Panama balobi bokila lo konde va pekato bakolanga kango ono kolanga wana ba mère nanga ba mongo nde bebisenga na lo bango mère gana emnanga tene lo ba mama na lobi kaka bambote na yosko zali comment na Saratola ya tola na Karine Mokonzi la baronne basali émission moko lelo to kamwe balobeli bisoka ba prix ba mbetu ba prix ba kiti en tout cas kenda ke zongi mais beaucoup plus te wana vraiment de ça Nene Botayi pasi o pe batu ba benga pona ko tuna ote to monaki Yvette Kalombo a bebanana Karine Mokonzi et kenda ke zongi Saratola pe a bebanaka na Karine Mokonzi pona makambo yaki ya fali pupa aigle to monaki Saratola zoka mupanzi ya Niki Menga Karine Mokonzi azoki mupanzi ya Nana Ketchup bafana mais lelo yo siko komona bango mibale basali dieu ko sala émission ya kafu bongo ya mboka munene internet ekwei c'est que lelo yo bato ba okota makambo ya Yvette Kalombo na Karine Mokonzi j'ai maibele c'est que bakota na bango te pondenge bazonga na Saratola bakozonga na pena Yvette Kalombo to ndenge ni. Voilà, merci beaucoup Nene Botayi, merci beaucoup le bâton Botayi la Botayi la biso. Je suis Jemima Ibele, gros de la presse, hein, donc la sœur de Karine, notre mère. Kadela Banangolo Banango. Déjà question na yo, émission na nous oya Karine basali bomba ina Saratola na tionno de côté. Inquiétude na yo, inquiétude ba fan. Comment na ke Sarah le ba solo ba mena Karine Mokonzi. C'est que le pe Sarah nani Karine pas. Oui, batu balobi yango, batu bakota mama kambute, bomoni ndenge Saratola balobai na bango na Karine basala émission. Donc, exact que Karine Mokonzi na Yvette ko soit na bango Yvette a débordaki. À côté de la place où on tes camarades de Bobby Mané bango ba yema na lingua là. Dans internet. Bon moi na pena donc ki bon moi na ba do continuer ko kola ba yeba ni ba famille muta famille pas côté na ta famille oyo sorti pena que no bolingo moko be entre bango na kat na bango sorti que l'amour ezo ko régner da ko primer mais Karine abale ko bala na camarade ne entre bango likolo nkusu ale maman na ye ale bela Yvette va finira Karine olongola ba zemi Karine ndumba bosuke tribunot parce que yé à côté que na parents zemi na yo babimano na maman nani na ciment basala boy elle quoi finga car non c'est maman chante finga na papa général Mokonzi en tout cas conflit bango en tout cas est débordé koti makasi obimana Lucifer obimana mutuboye abimana nganga alongola ba combien de zemi te Karine Mokonzi pe na kati hotel ba na pe ye pa boma maman na été kasi to obimana maman na to bilanga ke na sala ki kala bimana na mbwa et donc finga makasi et donc finga makasi te finga makasi et kasi il faut finga ba parents nanga lelo boye et le ngante mutu azu zemi yo moko finga ke ekomba babota kate alonga mela milangi bona boy akobota te parce que longola bazemi belé ale moko suske non zemi wana ya kobota te libu mwana za la mwana te se bulo ko banzambe se bazo tu bozana bo finga ka bulo banzambe bobi ke mwana kokozala mwana kokozate bako no bandokiti et beaucoup bandoki pena boy pena ke mutu boy zemi on peut sali kopeka so abi poyo mutolo parce que biloba loba toa portugais baloba fara to hein Sarah na Karine baloba na bandenga kofinga la kote kuna niki kote kuna na mutato luka intérêt na ye lakini mutato kote la mutu na ye quoi par rapport à internet par rapport ndenge kendaka donc loba ke guerre Saratola ndemonte na Yvette OK expliquez vraiment ba internet banaki ba yaki na ba limite ça dit Karine na finga papa tola te ça va finga papa Mokonzi te ni maman Charlotte Karine na finga Diego te ça va finga éviter moi parce que ça qui d'abord bako te la vie privée yo Karine yo le bani Karine to bébé sur internet Karine yo pe ça le bani bako maki bongo mais ils sont différents le lot so mo ba moni que non c'est normal Karine ba so mo ina Sarah te passer pe émission ba mo so mo émission ça dit que non Sarah mo ndi ma Karine a mo zalisi Karine a madame maman ndenge nini maman internet na biso mo la kinzela maman YouTube ba o ba to pe belé lolo ba boya ki mais comment na Sarah to la vraiment ndimi yango et ça linde et ça li bien
ça to la moto na succès pour me ko moto na succès moto na succès parce que moto na succès andimi que non mari na moto na succès mais mondialiste na ngande ye dans reconnaître ne baba toko ça met toko sa conscience bon yo mutu oyo nanu okozo ya couleur ya mwindu e na ye mari yo mutu non ko telengana yo mutu okobenga mutu ya mena émission pour bofinga Karine pour aboko ta kobo na sima Karine. Ouais, oh le berceau héros. Bon, on a un peu de merci pour profiter parce que j'aime bien en tout cas ils ont ça passé c'est que toi baka Karine Mokonza na kiss. Parce que Karine on le batté m'a posté. Donc quand la Karine Mokonzi ils ont ça passé ça ka kiss solo parce que ndenge nini yo mutu moko bato bako fanda 1000 ba selo be mission ba live mais okoyate yo maloba no ezaka na makomi c'est-à-dire okolo baka ke bo toto bakiste pourquoi akolo badeka ke bandimi nanga mikolo ndeni ni bo fantinga kima bolo bato mona bato basopani c'est que tolo bani bato bakangama bato baze ba esclave faut pas yoka mot d'ordre ya mokonzi na bango ça depuis non ordre bozaki akolala ebo telema boloba allez bo sala ba live allez bo ganga do ado manye bango moni ya manyaka bango amona azor bango comme ba jouer mon boiseau manipuler bango au moins tant 14 ans ba mki ba chimoto ça ya bana bango kalate ba tilo pe na ba barba binisa bango est-ce que kaina zo bango bongo bana bitendi na ye so bien ba esclave na ngandele bolesi kombo na nga bobo ya koloba ba ekoloba bino moninga mwasi le kwa bino amona la période le kwa bino ala la poitrine ndimi ba le kwa bino donc a diriger bino boboya donc bo be esclave ba zoba to ato ki tokolati ndeni na TV ato sokolati beauté ato sokolati forme kaka vrai zoba pour ça le bien comme bo lobby ba tente même to sola pena la baron le ban pe na ndenge ya bien par amour de Dieu. Sobe bande ko na ba ekoloba aider bango ne fils ka taper sa bango chance ata ya 3 minutes ya réponse que ça la paix bien te bon deni soit répondre ça to parler que deni basoli pour que ba benga nit oh ça rappelle la composer numéro pena benga tu pena ah OK parce que ça rappelle na wifi mais bande ko tout ça moi bolingo wana esa kitoko bango bazo le bebele ba comme c'est le kwa nzambe mais ya lo bakate ba benga allô maman YouTube osala kandeni poza numéro 1 maman YouTube osala kandeni so le bikambiso to landaka yo maman YouTube ndeni ni osala kandeni so mimbeta $6,000 maman YouTube ndenga nini boye makamto ko mena ko ndeni so mena ni okoya kate ndeni mama kongo bane ko fingoli ya koma ko kumisa yo ndeni bato ya ko kolobela ba ko lobela o on peut les kelenga mama Congo mikolo pe no mono on dirait trop Karine Mokonzi kaka trop nzamba do pambola o fingi mobali yana evi do prouver bino ala bozu voice moi na evi yana zaka na moi na no wala zaki na servante le bazaki na bongo moi suwa na zaki wapi point d'interrogation bo se mtu bakapa la benza ba to mo nza balinga ko boze ebele bo senga mtu moko place nza bayaka kaina bi evi ayena vie na nga evi amemi nga bonheur Eva ye alinga na mukanda te na nzela Evi na zu mukanda. Ça veut dire Evi mutapesa nga mukanda te. Evi ayeboye na vina babenga koma lelo bela comme na zemi. Parce que bino zema kaine ebima. Zema kaine evanda ya bino na kati. Confirmer biso ana bato balanda biso vraiment parce que na zwa ki yo pona ebike yonde ande malobe ko zala ya original ya pirate te. C'est que zemi ezana ngote elongo etonde. Karina na zemi. Le bakene consultation ya bana yeba sa zemi pour na poto soko kaka mona tika kion faut que mba en hôpital elongwe na ngote obota liboso mama azo lenga amoni kaka mwana zaka mwana mati mwa koto kaino ko mwana mati maman je sais que tu es à l'hôpital pardon moi la mati donc c'est que vraiment naza serré place on a ndenge sans problème sans polémique donc c'est que ndozo confirmer sur Karine na zemi solo Karine ba baleka internet amela milanga ko bota te tout consopo de banana do sa mukanda tika zo mukanda te azu mukanda bolimbisanga ka ndeno ba question ezanga ba réponse ezai mais exemple mso zo sape ba crise c'est-à-dire ba point na ba vie qui a zo zemi te zemi vemeza Karine na zemi ya evi qui kuli zamba zo petit zamba zo loko beauté na e na bota evi ce qu'on a on a ta sko yo bébé ba misa sko la mokili donc émission nyonso bandeko basali ya kolobane azui zemelongwe machin et que zongo zoma mta toki na live te Karina comment que ndeni boloba te Karina tena betelo mo be gens que non ndeka ba sipse ya que non zemelongwe na opesa bango mama sujet ba loba ma YouTube ape ok na ngo mabe Mourinho aye mama se live mama boya bokota likambo sombele ndeko zemelongwe ale kuna peso ke pena ni kuna minda mukuse azipe sujet ba comment ça ba live
Ale pe tout soube o pe ba chinoise révoltée. Ale pe ko finga pe sonenga za bongo. Abota nini? Azana zemi te na libumune loko ezate. Mais est-ce que vous avez nzambe? Est-ce que tout le monde sur YouTube moi na nzambe OK mabe comme motema mabe par exemple so pe zemi ngo longwaki est-ce que ça bonheur quoi ko lobela ndeko a perdre zemi quoi ko sabe miso pe no betele maboko na ebité même su ndeko pe asala pe bloka bon ba lo bazui bazongisele Karine da zabongo Karine eloko Karine asekaka mwana gloire pe gloire asekaka tangu ya ba Karine akufaka ya Didier gloire asela ngo ba émission ba mela ba seka. Vous comprenez? Gloire mais ko finga même là obi o miku papa nani Didier Mokondi papa Mokondi na afinga miku ya muto sa ku figure déborda. Yo Karine pour la pese non passe kona mais kande sala champagne. Mais Karine dans nature bongo te c'est bébé la baronne te batala wana te batala minka o Karine sala. Karine n'a pas ce cœur là. Karine n'est pas rancunière. Karine a le bala muno. Karine ya tellement tu bébé ça la Karine mabe. So pas Karine ya babango. Mutu to ko me Sarah to ba so na Karine ba so na Karine. Oh na biso na koko na ngena sa même crise na bi o na niki misu deux fois. Ako mi ko benga ya to la moto na succès. Na bi oh na niki misu na na binzambe oh mais en réalité. Donc lekele nga vraiment makasi et puis ba beti biso masola ba mbeto ba $6,000 ya to la kuna poster salon ce qu'on a évité. Bozo sandeni bozo mabe bozo biso mabe. Sarah to elonga na CPT ka yango na Sarah. Tant que nous avons kit il y a 3,000 à terre moi 1,500 ya wana ezati ponga pena ya kosomba pour la moni 3,000 te na ba restaurant belé 2,000 ata 1,500 na somba pour batu beba se banda ku ab tout na ba prix ta ba rideau wana ezala ngo tchanga na ba zando ayiko yenga to ba kit belé tchanga ko tepa mais tala ça la félicitations ala na mo jalis ne Karine Mokondi félicitations et bien Hollanda. Donc ba copia Karine comment on a vraiment ya tola kondima Karine Mokondi abi aza molakisi la baronne oh lelo batebele babo yango esali ondeni comment na Sarah tola ndimi yango na ba valer à toi Sarah et toi que madame Diego mais atali habité oh tout nazana ngo na ndika Karine ça tendance tibinga pa no lo bango tendance tibinga so na pe bambote donc tenabi tendance bande ngana kokota nga batere wana te ngana lo bango ngana so ona obosola raté ça problème na ngate parce que ngana internet kala te banki na bango etali ngate non so na mutu tout bien mutu na mtazo garder relation na endenga mutu ne bozala parce que na bi na sens ni tendresse pe ande ko lo bango que Karine la baronne aza mozalisi mais batebele babanda ko boya mais kotala o sarato la ndimi c'est ça. Aïe mon rabalou qui a tel non c'est que je fais c'est du Karine côté standing anda kitoko c'est du Karine ko so mbeto cher c'est du Karine ko so quoi Karine marambasa depuis na kin même Karine ta na kin c'est ça salon na eza tout en blonde comme blanc na blanc et yango pour me les que tu peux azope standing wanda pas que tu peux avec toko ba tout ba na Karine bazwa ko standing ko Karine azaka nango ba tout bazaka ne bazwa yango. So bazwaka ya malamu souvent pemena mutu bango tu bénéficier nango soin standing taka Karine ngo tala même na vidéo non otaka ndenga po abongisa ka chambre na yibo ka bino evi aya alala mbali boso na chambre wana evi ala mkatongo mais evi ala mka 12h ça veut dire elenga mbetu pe kontaka yonga ba mindi na ba msuno pe na lela ba mbetu pe oya ya ba longa te omone mo progresser la 12h pour ça ba na la pena mbetu malonga aya 18h na lamka. C'est un bête obstacle là, non, tout ça est fort. À peu près dans la 12h. Et dans moi à peu près 12h dans la mouki. Jésus Christ. Mais on peut on a mona pas Karine wala. So na lali nango. Ne so na ke poto na ke pas Karine mona. Karine l'homme c'est Karine la kana mbeto. Et la famille de Néné Botaï. Bolu que la solution. Eh balu que atambeto ata moi 1000, ngapena la mukata moi 15 14. Oh, mais maman mo kendo boyete. Eh, te maman mo ta mam Karine Mokondi ba na Saratola. Ba c'est ma bé. Nga c'est pété. Obi que la minto be motema na kala bi nzambe la ngai sala sunga ngai na koma lokola Karine na koma lokola Sarah ngapena so mambeto ya bakita bongo nzambe la prière na komika ya ngwana. Faut pe Satan parce que kokima pe mbango mabe to pe Satan na bonté. Bazozo nde ba utekola sa ndaku na bango. Ya we pousser bango pe ba yo laksa. Yango Sarah bi oh ya moi kitino ya pambala wana ko dondo la ngwa rideau no ezanga tina. Ça c'est comment est-ce que vrai rideau. Sarah a répondre ne ba zozo. A répondre timto kwa répondre ngate. Parce que Sarah ndenga za bongo na kota no guerre na bongo te la Karine parce que Sarah no ande ko nga bokela ko no mongo lo kwa nga finga mongo te.
nga lo bela mongo mabete parce que tu na bela mongo mabe to ko kutana mwana no ala ngai na banda ko kote ya Gabi na mwana ya Gabi bote oui wana yebi yango na yebi lobi oyo soko kati bodo mwana nga makiana nga mikolo pe de comédien mo pe ba ta ko triquer Gabi pana on entend ba kombote merci pour succès ba oh ngai na le banga binga bien bino ya Gabi c'est ma sœur ça qui ngapene na noyela c'est pas ma air tout na ndo ça ma be na yo mongo ya solo mama mbolo ba akambeleka ay ba mida ba muna nga na finga na Gabi nda bongo magena kini ya ka kitoko parce que ande ko nga monga finga mongo te na mona musno ba na mongo na mundi nzambe na to kuta msubi mona mama leki na nga mwana tata mwasi na nga so to bima ebelo kaka matanga wale bobengani wale omena na kuna azongi bono ekawe bono mama nani mani kambo c'est limbisa limbisa inosenga en tout cas na ko senga pona na ba mama merci pona profiter so na sala ngote ba mère na ba zongela nga na ba mama o ba pesi nga pe conseil vraiment ba benga kinga balobi na nga babi ya ozo kufa kaka okoya kiti ndeko na yo ya mboka oye ozongi na bite ndeko pe ndeko yo fingete na nejisa kaka soka so ba makama bandeko na biso ba comédien abongisa lo to mabete na mabete mikolo sara ese dépend na mobongisi be mission malgré tout mais na ben on féliciter yo par rapport no bandeko kende na bandeko na so ba comédien obongisi vraiment comme ma ozo zo partie te ozo kende na mutu na mdali kamna epi oboyi même ba kota na ba live ba finga bravo côté na vraiment za bongo mais na o eleka bokila lokondo lisusu va pekato kaka na choix te limbisa diko na ngo limbisa quand makama ba limbisa donc kana sa ya ngande ko nga mongo na simba te nazi choc mutuel tala niveau choc na ye me liko na ngo ba wanga ninga liko na ngo ba balukelinga nazi ka maye fotema yango mona nganga la bino ngai na kosa ndele beka mona na mta minga na émission jour à liboso ba ya manga je ba banga pas prince Luamba je ya manga boy na plateau tanga question na j'ai mandenge ole ba boy ya pe na ndeko moko moni nene bo na boy nesenga lobi nene ndeko ya Gabi mongo ndena ya boy na yebi ete siko mais le kwa ndeko langa mongo na yebi je manga on est sur solo mukobeto kutala ngalomba mwezaka ni tikota ko kasa moko neto fanda mbala moko to mela ngai ndeko langa mongo na bona kosaka te Karine de bon a mungala le quoi Karine a mungala azande ko langa ma sœur de notre mère et bleu boso ba bébé so nga beno tourner te na ki nanga na ke ba santé na beno déranger nga Karine zeme longwe jamais pas allô la baronne non go bébé ça non rappelle pas akati mo ka rappelle la baronne no kini mama tikate ka ba bitendi nga na zwande na balusi bango bo nete so information ba zoela ngo wapi so le côté lango pe wapi ngai ni na zabo ezemi elongo nga bo mona nga na vandi bo yebi nganye la zalaka bo mona nga rotem su video mona zo le laté pour la luki na zala beza mwana nga bi bango nde bazabongo ba loka bala misala nga ba to ba lukila ngai actualité na nga normal to Karine blanca ni normal lo mo bouche no te fani tranquille na bia bo saba analyse bo lobela mo konti na bino mosaïs na bino star na bino bo lobela ba lobi betala na nga balani sko Karine tango mo Karine ya bongo lobby au beta so lo mo wana mercredi boya salé nde lobby boya te ba batu pete ba banyama te quand même baza ba responsable ba ba sala pe ba kombo na ba chaîne siko Jemima Ibele merci vraiment pour na ba réponse to kitoko to na biso ba mo sinali biso to komi na suka na ina ye bakaka mingi ozo expliquer ba bande kolanga ya ba internet ni ke batu ba s'attendre te ndenge Saratola parce que question ne mimi yango na bengela tio batu ba s'attendre kozonga na Saratola na Karine Kondité doit baser lango pa Yvette te sala matin. Ce qui doit assurer ba tout elanga caméra. Karine abongusna Yvette. La Chine mo ba okende. Parce que la Chine bazala choquée. Baloba na bongo. Tellement même na émission Saratola na Karine. Ta ba commentaire. Ka Saratola to limbisio, c'est la famille, mais Yvette ité. Yvette ité. Na ma commentaire te ba nolo ba bongo. Pour une modèle. C'est comment qu'il a ba guerre moi ma casse on comme na niveau boy. Ça dépend de Karine.
ça n'est pas payé des Yvette. Place ba bandela ka to ebité. Mon copain ko koma so to taka to. D'après yo sikoyo, d'après yo to ke musika tetela nga caméra. D'après te ba question zanga. To respecter ba diaspora on a le ba likolo nzambe na se bango donc tozo obligé à répondre bango. Selon yo sikoyo, eza question nga to kende belé te. Oui, ba chinois na linga bino mingi. Sikoyo so lelo Karine Mokonzi ba zonga na Yvette Kalombo Magé macha ba papa ba mama ba kota kikati et ça les passe olinga na ba zonga na toté pona nga so ba kozonga na bango ya problème te mais ya kokanga nde so ezala te ya bonjour ya bonsoir place ba bananga na zala te mais question de la Chine nde bango nde baloba nga la Chine wana ba payer les kebele to banga bango nga so na sens que pona yo to za na yo ta ke de kwa Karine na lobi ke so ke bato bazangi mabeza so ko ba zonga na lokwa ba afinga na TV o le kaka na télévision c'est ma TV a 5 ans pardon na TV kende kolanga mwasi limbisanga na mutu na bungaki Karine ko sengete nene ya sengaki donc Karine pas ko sengeki il tabanda ki Karine a sali première émission Karine répondre te deuxième émission et comme ba quatrième de Karine répondre na quatrième émission c'est que yem tabanda ki donc faut yebe mtazonga aya ko senga nti pardon to limbi bongo na boye bakabwa bali ba mpwani ngamu kunya boye bango na makala na kota la ngangote so na moni na ngai na kopesa na ngai pembote akosoka ndimi ka ye so pas ndimi pete kaka ye ça dépend de lui voilà. Merci to comme na souke mission na biso vraiment bandeko olinga nene bota ilisu kola lisu balobi makambo eza en tout cas ndenge ka botinda kinga magena fandena na parler mais bozo pesa nga ba message moni la biso gros bébé de la presse je masola kitoko lo ba bien to kananu makambo to monde parce que sala ki bato belé vraiment émotion comme on a Saratola na Karine Mokonzi mais pona nene bota bravo lisusu et salinga bien balobi tozana pona ko séparer batuté tozana pona bato ba panzani c'est-à-dire to bazonga elongo po musalo zo nga tolongona no motema mabe komona yo no lo batapeze mengo longwaki koya ko fanda ne mission ko sela ndeko be mission azui pose melongwe non ouais comme kindo qui comme motema mabe peu importe rancune peu importe problème ndeko souffrir n'a pas à perdre peut-être moi magé salamité yo mone célèbre tout passe zo lapso gemima nzamba zo lokumu Karine Mokonzi na peso bambote skoza nzamba bomba mwana wana parce que babi côté baso bela liwa nde nzamba ya kapesi lobiko na bato balanda mo ba matea bato batanga mo bible donc ça dit côté babeleli liwa pona mwana Karine tobi ke lobiko ezali toko ya mabebe on a vraiment na bonzambe tout rozela et ça li vraiment bien na ba réponse au botinda kinga na ba question pona ko poser j'aime belle to comme na suka que personne pona bambo voilà pesa batu bambote na tout na mwana mwasi oyo na bosani nani Grace Mbinzi te Grace Mbinzi Yesu Kristo Nazareth nanga pena tuna ete nini susu ide nini oyo la télévision boy mama siko tango bombi pe nini mais faut le bomba te yo bomba nde nini po non sous-vêtement faut yaka na le bosso comme ça mona nde nini oza salité o kataka ngote yango no bombi. Mais il y a une femme qui peut s'habiller comme ça prétend dire que non, elle a rappelé la chérie. Star. Star ya boyete maman. Star ya boyete, star olati boye. Oh bon mara kota sexe. Ça libère à pobo check. Comment te go check? Pone tinga na monnaie na ngom na beti na ngoka. Kate parce que na moninde comme na comprendre ngo sukoke. Nzamba za bolunga makampu na mande ko finga mama so abade ko yokanga na seke akende chirurgie ba bongsa libele comment se fait que yo mwasi o ndenge abotaki mwana bo libe atika mwana ka ya vane ka tout droit ba moko libele kititi be mwana mela mais soka sisa zonga benyanga pataka ko tonka bq ma ko na lobe lié a occupé souci j'ai ma parlé na mama solo ndaki ba sale chirurgie ce ko ndoko mboya kitoko yaya tano la tilamba ça le moment maman j'ai molo ba vraiment tando la sta kitoko bloko na zande kwa mwasi c'était côté là peno sali bien mais côté bassin de ba réciter pour pas baxo bassin o eza ma problème pour yo envie aka ça na ba problème no mbale na comment quoi Karine bassin parce que ameki ba sele bassin et simbikate
alinga basale bassin et simité babati ba mousse mais tellement mi coué qui ma casse ba calquer que non et ko senga ba tout ba te belé et ça Yesu Christo wo et senga ndito ba te belé ba zuya mama mama mantioni ba mu wangila mamu ndembi ba sangisi ba zuku ba bambi ba mina ndoto ne Yesu Christo ko sabo ete ko wana muninga mwasi ndeko no mwasi ba munu ba sali pour y envie après Marie lo moi pour moi le pas da poitrine kitoko ba sali festation na grâce mbizi Christo e ko ta manette on dimate mambo ebima na grâce mbizi festation au pouvez biso papa au pouvez ngai papa poitrine ba sali yo chirurgie menga za on derrière libela moi ba sanga chirurgie zate ko ta poitrine de peso musala pour zora ya mantoni mantangi mangudi bangwadi bo sangana problème merci beaucoup na mutayaki sima caméra merci na Nene Botayi na toki na s'attendre tenelo manette ko misa makambo boy bato bo baka Nene Botayi bo moni mikolo babenga Nene Botayi fia timide na bengu fia timide na komi na koyekola ngolo kwa auto école timidité Outou dans la zarale yaya, outou c'est le tromperie. T'es non comment? Oh comment? Non comment nanga? Na pesi mbote la mère fula ngenge place ya map so kitoko. Monsieur makam. Na fula awa pena donc na liara kitoko la mela kitoko et puis la pesi mbote la Kaini Mokonzi, maman bastar. Ça veut dire les bébés stars ba obota parce que ba deux les bébés stars dans festation na Kaini Mokonzi la baronne et puis na pour l'information na bino Kaini Mokonzi akota auto école fallait ko la conduire parce que évite qu'il coule sommer les voitures. Alors le pas sommer les voitures quand il n'a pas conduite donc faut et bon la katika père azala pas me marquer de fallait ko la conduire festation na évite qu'il coule pour la hausse la pour la Karine aux donc c'est Karine est sengonaye au pèse Karine ba valeur naye au la c'est que maman za moi si aux la droit bolingo donc merci pour la hausse pour la décolanga Karine Mokonzi la baronne maman Jackie Powers mon Jacquina mère na biso moya kati batunus bolinga jema ibela je vous aime je vous adore son la ma bebolim sanga na ka moto mon noko beta comment ka boso bolobio son ma bebolim tengala na ka moto na ka moto so bolim sanga te bino kande boye FM mon papa social ko za moto lokola FM na vie et da chance pour langa la pesi merci ming na nzambe voilà merci na ado senga merci ming na ya dati mabi mo na Paris merci na yo Nene Botayi festation Fiat timide pour la mono qui perd na Saint-Valentin na profil c'est un plaisir tout le monde a la sima merci na pesi bambote na Freddy Mwana balobi on a pas problème et c'est pas ça sali au bien na comprendre que étant Nene Botayi linga azala Fiat timide ezana bato bazolu kaka pamu kaka tiamu kaka ndeti ba jemi maoyo. En tout cas, bambote na Freddy Mwana depuis Bruxelles, balobi Freddy Mwana makambo, balobi Fatou Miracle, force tranquille, aya de moi-même ya kati, Fatou Miracle umela, motombongo moko lo barate misalande zoloba, na peso bambote skoza, na pesi Gabriel Chaolin Aigle, elle connaît ngo Beyoncé, elle connaît ngo Nicki Minaj, ya biso moko ya famille batute. So boye na bakombo bo sala ya bino bo créer ya bino ngala lobi selon famille na biso donc un mystique umela na ngwende ya bokonza succès zala wana mukolo nzambe ndako loba longwa wana longwe batu musu baye ero makambu likolo nango balobi leketu mona ba bon séjour na Paris leketu poke na mambo mabe deuxième Paris li susu to sande nini la famille de Nene Botayi nazolela nazolela makambo moke mabe saratola elle so ba priya ba kiti mbetu mabe nga na kokima na mbangu te na lobango na matana nga moto gizi molo tina kokoma mais bo solola ma fifi Marina bolo bo solola Divine Victoire la petite est jeune depuis state bo solola balobi staff depuis Brazzaville ba camarade tout ya Gabriel Bolembo babi ba mbote na bino les amis bozelanga na Brazza pono akalate na kota wana to solaka to fan di salia ka ndenge zalaka vraiment ba maman nanga tout boleke belé en trois fois maîtriser ba kombone na zolo ba parce que boze belé Nene Botayi leki ya bayaya mwana ya ba maman camarade ya ba maman ba kombo belé wana na maîtriser yango na pesa bino ba mbote na bi ke sala bien mission yango bo partager bo liker bo commenter et ça la vrai bien balobi mikolo boye ko benga nga Fiat timide et soit ça pas cité et so na mi benga nga Fiat timide baza ba sepelate na li na te pardon mission na biso pour la lelo bye
Donc, on appelle vraiment Bambote na belle vie quand il l'a patron na balobi ou mela moto moko bien na pesi mbote na mams balobi mams pomba sen si la piscine pomba sen na pesi mbote na mukesha merci na yo na 1 million d'abonnés sans tournage général makambo eza c'est-à-dire star eza makila ndeto ba faut bota mango ici pécha ma mela na pesi mbote na ya Nicole Bakata aussi na pesi mbote na mama top top la wato mama top en tout cas makambo na pesi bambote ya bijou la reine ou mela bambote na yo je sais ça bambote parce que balobi wana bayaya na nga le loti mokide aussi la nene bota ocha kiti te kwa yela bino na pesi bambote na mama Thérèse aussi bambote na yo bon comme on a pesi mama Thérèse bambote mon baba ta division hein et trompé pas tout non na pesi bambote na bayana nga tuana bambote boza tellement ébélé ba bon ce jour na yo bili mambo ça bambote ébélé hein et tant qui sait pas copie ou mela zala wana kala tie misale zo bana ko keta pa fongoli ba film chaque mois ba film ba encouragement na na Renate il faut kuna botika te ba lobi mokitani ezo beta moi qui a un film makambo belé ba ke belé c'est pas facile bonnet to linga ko to beta mako to te ben ça ba ke belé ça ba film ça c'est film état merci beaucoup pour la l'autre suivi Pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okosoba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya jemima ibele ayokania